nikende na ndako ya nganga unazwa kisi nakoma viva na camarade na yo tokoma na Monsieur Gabi, oui, quel que soit un problème, il faut quand même que vous ayez moins tempérance. Un homme. Excusez-moi vraiment. Il y a que coucher dans la personne. Non, il y a que coucher dans la personne. Monsieur Gabi. Non, Gabi. Monsieur Gabi. Ce qui te fait dans mon bali, non, ce que bengue, mais en rappel, na misu na et ça la passe. Qui le souka pas? D'ailleurs, copé ça na kiss. Na bois quelque maladie en bas. Papa. Non. Maman est biche. Non, maman est biche. Non. Papa, le problème. Est-ce que d'abord, on se comprend d'abord, il passe en anglais? Non. Non, bienvenue à l'ami. Papa. Je ne suis pas ton ami. Papa. Papa. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'Éternel. Bosalaba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Kombo na nga Sir Gladys na ekopesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Osana asalelinga bandeko na nga na bande koteka na wenze biloko na nga ebande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te bandeko na nga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa ya basala nzambe na ke pa ya ba prophète ba pasteur bandeko babande kosenga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bandeko nanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tana kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pona
enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. nalobaki déjà baoyo bazokoluka délivrance il faut bolongola baposa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino ekofungwama mpe nalobi lisusu baoyo batambola partout koluka badélivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. mbote balandi nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision na émission malamu esangisaka bafamille ebele émission eza Bravo Jésus topesi bandeko nyonso ya mikili ya poto bambote ebele esika bozali bandeko ya Londres bandeko ya Bruxelles bandeko ya Paris bandeko Canada et sans oublier encore une fois bandeko ya États-Unis et puis bandeko pa Afrique du Sud encore nzama pambola bino bandeko ya Ngwanzu ainsi que na moni pe bandeko ya Dubaï nzama mona bino pambola bino ba partage nyonso boko sala pour émission oyo. Et puis ndenge pe bozali ko betela bato masolo ba mekape ko s'abonner na kati ya chaîne chez biso télévision pona kolanda weza émission malamu émission esepelisaka bato ebele pe ndeko moko benga lelo bi prophète bana komolanda bino en tout cas eza ko édifier biso pe lelo tozomona loboko nzambe ekola ba fina biso. Merci beaucoup na ndeko wana totanga kombote. Topesi président Chic Moukadi, merci beaucoup. Maman Lydie Moukadi, Denis Mosolo, DT, sans oublier encore une fois Papa Eliash, à mes deux consoeurs que j'aime beaucoup, Maman Witch Clarisse, ainsi que la prophétesse héroïne Maombi, Nzama Pambolayo, ainsi que Nzambe Azok Satoma Fabien, encore une fois, bonne santé, à toi, ça l'accident, bah, on a 10 épingles, après avoir qu'au boum sa papa, à toi, pour tomber encore une fois en accident, bah, on a 10 épingles dans le boko, en tout cas, bah, la Thomas Fabien Zonga, Toyebi Kenzamba Kosala, puis Thomas Fabien Akozonga. Malgré santé Zali ko déranger biso mais le travail nous oblige à Rosana Kata Moussala. Dès que chaque fois na chaîne télévision tout zanga masoloté batbaka de temps en temps comme quoi ko confesser ba mabe o basali bato et puis bazoya pour que kimi ko taper solution ko na boka na mabota na bango. Tout ça avec une grande dame, c'est une dame parce que ça couli mais qu'elle peut atteindre biso pour qu'elle ait besoin koloba makambo zo le kalavi na et nous sommes obligés ko yambaye na kati ya notre émission pe ameka ko belkamni zo le kelabo moyenaye directement tokei mbote maman mbote papa boni bien comment nani nga Nazareth comment Nazareth oui na pesa comment Nazareth ntapesa comment Nazareth eza koko na biso koko na bino ba pesa ko explication Nazareth Eisanga zamboka o Yesu akolaka. O Yesu abotamaka. Abotama na Elizabeth na Bethlehem. Akoli na Nazareth. En tout cas, une histoire hein. Il y en a des problèmes mozongi singa. Une histoire. Oh. Bon, comment on peut ça comprendre ces circonstances est-ce que tu n'as quand même koko to tu n'as comment koko mta peut ça comme les para ba ça comme. Koko alobi alala. Trois fois ayoka exprime besoin ici que pesa mwana ka kombo Nazareth. Pesa koko nanga kombo Nazareth, pas mwana. Koko nanga kombo Nazareth. Po mama nanga papa nga pesa nga kombo Sarah. Sarah. Koko ndia ko longola nga kombo anda pesa nga Nazareth. Koko mosto mbali. Ya mwasi. Asambela kana asambela. Azan vie. Azan vie, asambela na catholique. C'est na catholique. Yoza katia na famille bino. Moi liboso. Moi liboso. Wow. Papa na mama bazali? Bazali ngwala. Bazali ngwala. OK. Merci beaucoup. Tu peux prier avant de commencer les bisous. Vous sommes là, non? Vous sommes là. Nous sommes là, catholique. Quand catholique. Et les églises, bisous, sont où t'as hein? Tu prier. Nous avons un peu de situation. Merci tout ce qui m'a na salle beaucoup. Nous avons autant de paix. Yo diriger bisous. Et ben ne peut na souka notre émission dans le nom de Jésus-Christ par la foi de Tobi. Amen. Amen. Maman Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'autre moni Sarah Nazareth. Apa kombo, apa kombo Nazareth, comme sonan. Quand Nazareth so bien to comme la ngamboko falanga. Falanga. Donc tozana maman Nazareth falanga Sarah. Tout ça nous so bongo to olinga ka Nazareth. Quand olinga sang so bongo et pour falanga na bi ba falanga pe mo belé na bi Christ mo falanga et yo pe falanga. Ozalo kele hein. OK. Pas non solo que tu peux no mbote belé. Maman, on est là. Toto yo kayo. Problème il biso. Problème il est non papa. Oye déranger mutema na ngai. Mobali na ngai camarade na ye
mais aza boss na ye na mosala tobandaki kovivre na camarade na nga pena mobali na ngai baza mpe na camarade na ye oyo soki tovandi na mobali na nga camarade ne mageloko aza boss na ye akoma kotinde na misu na ngai ngai esala nga bien te nazoka bien te atake aza moto mosala ne jamais akotinda ke na misu na nga bongo esala nga bien te nayoka bien te tovandaka kaka même fois so tovandi asalaka eloko natindaki na misu na nga esala nga bien te nko mosusu mwasi na ye mwasi abosi na ye andoki elufu me naza ndako mwana mobali na nga te me toza bafiance na ye aka na ndako ya mobali na nga na tovandaka so mpe sengi nalala nalali so mpe sengi nazonga nazongi nko mosusu mobali na nga kamaradi na bosi na ye mwasi ne aoki elufu napesi bambongo asomba termus asomela nga batermus ayela ngai me nazalaki ke na posa motema na ngai ke nalinga kaka kamaradi ya mobali na nga wana ti navandi mwasi na ye ayokende lufu me ngai nayebi ke mwasi na ye ake lufu me naye kaka pabosa mobali na ngai na ndako ne tovandi tosololi natuni ye mwasi na ake lufu abi mwasi na nga ake lufu esinga ke mama Nazareth eske okoki osalela nga ta eloko moko te ya kolia mbangu me lokade na bande kolinga ye nakendaki mpa nganga mpona luka nazwa ata na ndako ya nganga mpo boye na bande omona ando olinga te naki ata na ndako ya nganga nazwa ye okenda ndako ya nganga ndeni nakende na ndako ya nganga bakende mpo kolakisa ngai otunaki nde balakisaki yo mama mo boye tozala ne kote moko nde amemaki nga na ndako ya nganga mama donc eza na bamama so bamema bana badonaka banganga na mboka bazali lebetano lisolo terrible akende nga na ndako ya nganga wana ntango akenda nga kuna na explike nganga na efisi nganga na ke mobali na nga aza na mbongo ebele to akomi kodekouche libanda na basi mosusu nde nganga na azwaki kisi mwa boye apesaki nga bina nga soki olambi biloko otyelengo na biloko nde nalambaki mpe biloko nazwi mpe kisi wana natiaki na biloko olambi biloko ndeni okendaki meka mpe ospike olambi biloko ndeni nakendaki olambelaki mobali na yo to meka mpe koexplike biso place bon bato baningo olanda baliso eza bato mosusu des fois liboso ya caméra des fois meka mpe akoka mpe koloba te mpo caméra ye moko ebangisaka bato donc to comprendre lokwa nayebi deya histoire nga na meka mpe korelate bino place ya osuka nga na orelate bino parce que toyebi deya lisolo ngo abeteli biso yango déjà mais faye mwa aleka aloba ngo loba mama nakendaki mpa na ye mpo nayebi ke napesaki mwasi na ye mbongo asomela batermus mpo anoyoka elufu pesaki mbongo asomela batermus nayebaki mwasi na ye akede alufu me ngai nalingaki kaka ke nakende na ndako na ye na ndako ya bosi ya mobali na yo voilà mpona nayebaki soki vraiment mwasi na ye vraiment akendaki lufu ya solo nde to nakei natuni mobali ayebisinga te mwasi na nga akede alufu nde mobali nayesaki nga mama Nazareth eske okolambela nga te lomo boye te ya mbambo nalia mpo naza na nzala lokada na ndako kotambola dana kisa na nganga pesa yanga daa na saki esika na profitaki nake nalambeli ye to nalambeli nazwi kisa na tia yango na biloko na ye ntango natiele na mesa abenga tolia na ye me naisaki ke daya naliaki naza su na nzala te yo lia nde nga nabimaki nake na nga naese te papa na nga nakei nde atikalaki na nsima alie biloko wana nde bolingo ekomi nga na ye nde bolingo ekomi nga na ye kisa na loka etravaille ke bolingo ekomi nga na ye tokomosa mpe bolingo me tanke loka alingaka mwasi ne makasi ata tovandi na ye so mwasi na benge na telefone aoyamba mwasi na misu na nga so tovandi na ye mwasi na benge na telefone aoyamba mwasi na misu na nga ekomi kosala nga jaloux nde nalukaki ke nabwakela mwasi ne maladi nazongi kapa nganga na pesa kapa papa wana ozonga soki mpa mama te wana tu emoke yo moko tokotiki mama disciple nakendanga mo na explike papa na poto nakenda liboso na explike kaka mobali na ngai nzoka ezali mbala bato siko nakenda explike papa na ke nabi
moi na moi suma azo déranger mobile na ngai dozo kosa ko kosa la limite que na mona ke supemeni ya mobile na nga c'est que faut pesa nga kisi mo boy ka na boy que les maladies mo boy pour mobile na nga pousa na supemeni na ete de ayako pesa nga kisi mo boy na boy que la ki maladie ya mbasu tangu na boy que maladie ya mbasu local maman wa sambela makasi mbasu na information zo ke bien te fimisa ke calcul mais bimisa ke potati maman to jeune fille kaka za loka camarade loka camarade na yo pese maman papa respect OK papa respect mbasu wana ezwa ke na likolo mais zo ke te po bimisa ke potati mais evimisa ke calcul mais tant que ya zane innocent aebe le côté assemble rapé de retour yo zongela ngai de zongela nga likolo ngeza ya kovimba nazokoka kotambola kutu bien te nazoka likolo pasi na okokotambola bien te yo na linga kike na ya awa na bisa bino vérité o eza ma problème eza katsa mutema na ngai OK, je comprends balandi eza déjà ça bête sur l'histoire yo moni ko solo aboye na ko leka boye il y a des choses très différentes. Je voulais maintenant vous expliquer très bien jusqu'à Bozali de quoi moi si na komo Nazareth tu to fani na biso a na kati ya plateau ayaki ko luka biso ay ko bana biso boye landa très bien est-ce que vous allez pozo ko lobate mais na lo bana bino très bien mobali na ye aza lokola mutu oyo a mekape ko sunga ndeko mwa mobali parce que baza bato batiaka ba couleur ba peintre ne balobaka da zwaki lokola élève donc azwaki lokola mbali ne élève mais so ba fandi ndezalaka maza ba jeune au mona ye patron mobali na ye ba même génération ko tinda tinda mobali na ye papa na miso mo sine mo c'est ça que mutema mabe mutema keto de mo sabi nga na préféré na nga ndenge zana na mekape ko sanini ya kolinga na luka moyena linga mobali oyo azala ko la boss ya mobali na nga parce que lokwa zutina na mobali na nga mi puis envia ki mbongo ya boss ya mobali na ye abana ko sele ba avance ne balobaka ko bozi ba avance mais ça n'a pas été bala ne ko s'intéresser na été et akeko luka ba disciple ba mama ya bumbu na mama selembao na lobikaka na mama ki senso bino mo boyebi musa bosalaka de mama na inde et pas batuana ndenge émission mo to leka mama ko meninga na commentaire papa yebisalanga ndeko jinana la kisanga place ngango gene ko zwa pena commentaire ponga pena kene ko zwa kisi wana biza pasi de mama na memi epanganga nganga na pesi kisi abike luka moyen olambela mutu wana biloko alia mais akosi nganga na biboye mobali na ya comme na mbongo mibali yango ko découcher mingi mobali na comme na basi ebele ana besoin ka mbali na mbali moko nzoka mobali akeo beta ezali mobali ya ezali bosa mobali na ye donc nganga pas aveugle nganga ebite ba kosi donc nganga ba kosi nzambe nanga tala yeso bien ba kosi nganga ebike kisi apesi za kisi ya mobali ya monzoka mobali bato ba bakanga ngango zola nanga bongola mutema moni ba kosa mo mibele asuki sa ye aleke pa ya boss ya mobali na ye po mwasi ne akenda lufu so mama batia musa pesa ke pe mo ebe ke mosa voyager na betika tout pona tuna ono e pa bisa ke kokoma komboe biso pe mibali balokoso ono nde zaboe lokwa mwasi tanga zate sela ngai mbango ma parce que aibika zali mwasi ya travailleur na ye zo atanga lambi wana na été olambaka ni dongo to lambaka ni ina namba cuisse bouillon OK asali bouillon azwi kiso na sani ya che ase mbali pa ali benge utali ngasi na tona ali sili apata mukolana pa mobali bakomune bolingo malgré bolingo na mobali na ye na malgré bolingo na mobali mais mobali nga toujours moi ça beng bazé mobali pa mbala tigi ake moi ça ngazo benga et puis c'est quand non cette fois to éliminer ake azoni skupa nganga wana akosi su nganga pour la deuxième fois nganga su deuxième kokosa abino mobali nanga na kopani moi si mozo quand même pene pesa nga kisi cette fois-ci na chain na bete mbaso kendi po ya soute moi ça bato lokola moi ça bato lokola ine innocente che kisi ya abebete mbaso vimiseka lokolo et ça les retour nenga zaboe azali na lokolo fuba kate lokolo bilo alobi alobi te ngwana atamboli tambo babike no po abika foleka il faut confesser po abika soyite ba kate lokolo
pona qui s'arrête. Pourquoi il est obéissé? Parce que moi c'est boss d'aim à ça même boss moi à envoûté mais moi ça boss on est au sambela et ça les retour. Ndaye abi non azan besoin faut le la vérité. Moi c'est boss à sambela ka et qui oyo va boire pour ça mbasu ngo le roi a prié et ça ni papa journaliste. Oui maman. Il a beaucoup mazana zemi. Mazana zemi. Mazana zemi nani? Ya boss mobile na ngai. Ah maman. Mais il y a terrible. Au combien de ma boss mobile na yo. Bozo kanenga zoloba. Toi la spot publicité à mon ça commentaire résaté. Il y a notre orphelinat Bravo Jésus ana via za 27 ana matete précisément Banounou. So kitna Banounou côté tuni quartier. Orphelinat Bravo Jésus ana via za 27A. So kitna petit train. Otuni via za ezali na matete 27A est-ce que orphelinat ezali toi na sport et puis na simanango tozozonga. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaires. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bosalaba Donabino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec le thème, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cette œuvre. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nzamba zana posana yo. Et là qu'on a nzambe zakat nesika pona kobiki sabino na kombo na Yesu. Si bando balandi botu kolanda spot publicitaire na biso ya orphelinat j'ai dit tout dans la via 27A précisément na matete iska ba orphelin bazali je crois to baki déjà rentrée scolaire hein? Déjà ici banda qui déjà bana calamité bazozo na kelasi toujours la contribution na yo papa maman ndeko yaya ya mwasi yo oyo sunga ka orphelin toza vraiment na besoin na yo oya ko sunga vraiment biso bana wana pour que ba zonga kelasi malamu. Bandeko nso ba ko sala nzamba lola pambola bino vraiment ebele. Maman. Papa. Zemi ozana ngo. Mbano ayebi ngo? Ayebi ngo. Ayebi ozana zemi. Ayebi na zemi, ayebi te ke zemi patron na ye. Ayebi ka ke za ye. So yo lo ni lo ba ke zemi na za patron. Na ye tandis que yo zo vivre pe na yo vivre pe na patron. Ngande mutu na mwa seti, ngande mutu na yeba kolo papa mwana. Ah. Est-ce que au se la peine na contexte ba baka kolia na moso kolia na ndoki, se la peine ngoso yo na matoe ça ko peut bien. Et ça na ada journée arabie pa na yo hein. To ba baka kolia na moso kolia na ndoki. Ti. Et ça na bien. So net auto sali. Tozo ada janto ko tsango. Toto longola. Nebi ke ona saleza mabi. Ke na tune tozo adage tozo toko tsango toto longola adage wana. O babi kolia na moso kolia na ndoki.
Ok, je crois. Ben on va prophète au mingi côte ça, toujours côte ça. Toujours côte mobile bon, ndeto ba terme mo kinois mobile mais c'est pas mobile, c'est un compère, c'est un ami et parce que ça a déjà naïe, toujours ba na Katia plateau, je crois. Mbane ça comment déjà parce que sur le numéro naïe abiki aza ça c'est follow bas. Donc on est là toujours obligé de bas directement. Pourquoi ça mbane rapidement? Pourquoi tu as mis soya rapidement? Je vois ça comme dire pourquoi tu as mis soya? Pourquoi tu as mis soya ndeko mobile wana? Pourquoi ta? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Comme si tu es fatigué. Non, je suis bien. Non, on a des prix. Exactement ça. Ah. Ok. Prenez place alors. Le mot vous posez que c'est ta femme. On est obligé de vous faire un nisika moko. Boni, papa. Oui. Vous allez bien? Vous dites que là, ou la mouki, tout. On est biso, tout ça, vraiment bateau, tout ça, moi, mais ça là, tout. Yango isali. Vraiment, bah, yango pesa moi fatigue. On a zaki couture là, donc c'est un canal se présenter. Comment on a copine na plateau na biso? Et ça lui a bien été sur le mabé. Non, on a vraiment surpris au monde à falanga. Au monde au monde sinangaza et puis c'est ngelo côté. Coutière ou donc je ne sais pas si c'est quoi. Bébé, ça va? Ça va bien. Maman, je crois likambo nga kokana ba émotion te. Je crois ton homme est là. On préférait que tout ce qui est autour de Sabiso, et ça s'y pris pas na yo. Tout ce que la personne a na yo, ta femme, biso to bien biso. Monsieur, je crois bolingona zali wana za ça ouais bisayo likambo. Donc olinga maman, en tout cas d'abord comment on a une papa? Dans Mbioka Monsieur Gabi. OK. Et Madame Falanga, donc je crois, papa est là. Mbaye na ngai. Na onyo sotu na nebiso pardon. Limbisa ngai. Nebitelo nye komelanga na salelo na sali o. Nebita mfutima nye late ngai. Ona ni nebiso kaka. Quoi? On est bisabio. Benanga. Yebisanga problème ezane. Yuza moi sinanga tuzalaka na yo na yebi problème mon côté. Hein bébé? Parle-moi c'est quoi? Pour oyo obangi ko yebisanga na kati ya chambre ondimi to yango en public. Parce que ah oui ça qui est tout ça en public, j'espère que qui maison mon abiso, je sais pas si c'est quoi, parlez-moi na yeba problème ezane. Benanga. Eloko nebi e salo passe na mutema e choqué makasi ani na bisobo boss no bienvenue. Ah bienvenue. Camarade no. Oui. Comment que vous vivez biso mbali? Quoi? Non. Ibisanga non, ils ont archi faux, ma mojo ibisanga. Hein? Donc, ibisanga ma mojo ibisanga, ils ont le putain. Bienvenue, mon patron. Un homme que je respecte beaucoup. Zela si c'est là yo papa. Ils ont foutu na ngai. Foutu camarade, mais te foutu na ngandi.
nalulaki nde na mviyaki oyo ekomelinga oza mpo na mviyaki mpo nalulaki ni nayebisa yo boye nakende na ndako ya nganga mpo nazwa kisi nakoma vivre na camarade na yo tokoma na Non, Mr. Gabi. Non, Mr. Gabi. Non, Mr. Gabi, non. C'est là, Mr. Gabi. Mr. Gabi. Oui, quel que soit, il y a un problème, il faut quand même qu'on ait un moins tempérance. Un homme, il faut toujours, il va supporter, il y a d'autres. Non, excusez-moi vraiment, il y a que coucher dans la patronne. Non, il y a que coucher dans la patronne. Mr. Gabi. Non, lui, on a le seul à côté, Gabi. Mr. Gabi. Non, Mr. Gabi, non, parce que bah respect belé. Je n'en préfère au fond de ma place dans la grâce. Au supporter de mon bolo ba. Non. Tu préfères que abima. Non. Hein? Au supporter. Je m'excuse. Non, fan la wana. Nga na siplio fan la wana. OK, maman. Monsieur Gabi. Je crois on en est sérieux. Il y a un problème. À chaque problème, il y aura toujours une solution. Et le gars, comme moi, bon mango, des années, le gars, il a du son, peut-être pour la liberté, mon co, ils là. Oui, nabi qui est bilobi et le mot le gars, on a quatre bilobi que non, vérité, on dit fâche ça comme ça, on a quatre liberté. Ce qui au bani quoi agir. Il y a beta bambata tandis qu'elle a encore des problèmes une fois des fois oh yo moni ya muke comme ça munene na kati so ya des fois betier ka lui alobi ya ngote yo komi ba réalité mo za na kati banu ko vivre en mena yo ki ngote directement no beta papa yo ki te bimuke yo ki sko souksi penate à quoi sert bon je m'excuse merci beaucoup madame nango zala ozala quand même na oloba oyebisa papa Gabi omoni eloko nene ebisa yo oyo c'est important supporter eloko oyo olobi kobikisa yo so supporter makambo lelo te lobi makambo alobi eboma moi sinon elle a un problème. Oui, je sors le but, il faut pas casser le col. Oui, du souk sa pota. Avec des souk sa pota, avec la personne. Bon, naïbi que moi, c'est un problème, ça me choque. Ça n'a problème. Nazolande la pota. Si badote besinga nous singa tout kataye le col. Oui, pourquoi? Non, le pourquoi naïbi te juste que. Pourquoi moi yango skonial? Voilà. Maman, on préférait les pourquoi au loba. On a moins de voir au loba. N'a expliqué? Je ne sais pas. Ok. On a préféré maman, vu que ça choque au fanaki. Bon, mes aboués. N'a expliqué très bien. Madame Nayo, quand même, il y a des biso ah, ils allaient moko. Que l'on a liboso, on est qu'on s'est platé. N'est patron Nayo, on est qu'on tinga Nayo. Parce que la même génération, et puis on a un bon rebelle. De cela qui est passé, il y a un besoin qu'il faut. Il y a un mot qui est vivre dans patron. Mais c'est bienvenu. À ça, avance, parce que ça avance vers mes balles, ça n'a pas tenu. Et à qui n'a pas joué pas maman, au son à quartier, maman, moi, mais papa, mon robot. De papa, ngo. Il y a ABC papa ABC nganga wana bike mobali na ye tema na mbongo ebele alinga koma ye moko ndenga nga pesa ki moi kisi alamba tchana biloko soki ali asani ni okanga mais mukolo oyo je crois mais c'est bienvenu moi c'est akenda so ilufu oui so akenda lo so ilufu parce que so mo ba termo so inembo ngapena ebwa ma ngomna na ebite. Comment on a quoi, monsieur? Bienvenue. À tout le monde, c'est bienvenu. Et bien, moi, c'est un voyage qui est le fait. C'est qui s'y a mal comme ça évité.
Tu m'as ça, mais c'est bienvenu, c'est que non. Le gars pour y, le gars a la confiance, non? Bah ça, pour ça quand même. Magasin patron, mais c'est, ça, ouais, ça permis non. Yo alamba. Dans le cas qui soit n'inga ba qui soit pousse à bouillon. De temps à lamba, je me le coup à tienne kati. Mais c'est bienvenu sous la envoûtement ya madame na yo, poison pour le battre, n'a expliqué yo. De temps où aller à Bolimosani, Bolimomati. Les bandits, les mis ça pour la terminal loba, bandits kobi. Malgré na kobi mawana, mais ce qui moi ça, mais c'est bien venir à Benguier. Il dit que moi c'est un benga. Jalousie, Mathieu, je ne suis pas papa, je suis papa, non. Moi, na moni moi c'est mon miko ya mikolo ba kumo kangmanaye. Pesa na kisto bois qu'il est malade. Dès au bois qu'il est malade en basse. Vu que moi mais c'est bien venir à ça innocent, vu que ça me laka des saliers. Retour. La porte aux autres traiter de bisoux dans côté. Ngalo ba vérité. Ngala am ta vérité. Nde yango wana. Wala ujaya mukie. Oku to ko benye lo sikoyo. Ndenga saboye. Webi ngala zeme. Oui, là, je sais que Azana Zem, mais non, Azana retard, Nazo porté Zem Nayo. J'avais aimé parce que ngani notre beau cité. Donc Azan moi na biso vraiment ya liboso. Oyo na isake nazo assumer responsabilité na attaquer parents, voilà attaquer parents nazo charge ya mwana na ngai. Ah OK oh. Merci beaucoup. C'est pas de beau limite biso. Biso ga sala ngo senga biso ga bo limite biso pardon. OK, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça va? Ok. Alors, Bolim Sabiso par rapport à la technique des Arabes, Bolim Sabiso. Oui, je sais que ma femme, Azana Zem. Nakobi Mababi Marana, monsieur, bienvenue. Nde, Aeko se retrouvé que Azana Zem. Zemi Oyo Zobet la Tolo. Les Azemi na yote. Les Alizé ma messe, bienvenue. Nameko tourne Arabi, maman, Aïbaka Kolo, Zem. Ndabi ki soka lobi angote, Joba Okataye, le Kolo. Ne va ça qui est faux, à l'obango ouvertement, et puis c'est un pardon pour ne pas le connaître, ni au Katana, puis au Tchana Moutuna Yoki, Zem ont rapporté, les Azemi na yote. Falang, c'est vrai. Non, Zemi nous allons vous engagé, Falang. Zemi nous allons vous engagé. Monsieur. Non, explique-moi, ma belle nous on a sali. Non, excusez-moi vraiment. Non, excusez-moi. Vous excusez-moi. C'est ma femme, madame oui. C'est quoi la Bible? On dit par rapport à États-Unis, on a dit que il a un dégâment dans le plateau. Parce que même aussi la justice aussi. Falang, ma belle nous on a sali. Ma belle na sali. Falang. Papa Nangai, non, je m'excuse, ma peine n'a salué Falanga Naibake, Zdemouza Yangai. Dans la Bible, Ndegonanga. Sois pas fan, pardon vraiment. Pardon. Donc, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des réalités, il y a toujours Makabozo les cas. Donc, c'est-à-dire, on est censé tout supporter Mokilisa Makamobele. Donc, je crois alobaki fois luka moye moko mbangu ya kosenga mwasi ya monsieur bienvenu ya kosenga pardon acte oya pozaki zaki sous l'envoûtement et lelo vraiment lingai vraiment senga pardon je crois son homme est là azana a beaucoup de regrets makazana fatigue à sala to bengier choc Nicolas choc donc c'est la vie c'est toujours comme ça je crois ce qui la dame, il y a moi aussi, mais c'est bienvenu à Zali. Beaucoup de travail rapidement parce qu'il y a la prière naïe, mais sali ou sali lelo peut-être Zali les cambo ya koye baté mais il est arrivé. Beaucoup de travail moi aussi il y a papa peintre na biso bienvenu. Beaucoup de travail rapidement parce que nous avons besoin de peintre bien tenté. Il y a un problème pour nous très 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 sérieux. Il faut tout méga peu qu'on puisse se voilà. Papa Nangai, Seigneur Jésus. Pourquoi ça soit rapidement parce que à mon transfert comme commentaire, je crois
Olingato, il a pas aussi ça rapidement. Pourquoi tu as mis sur ça, après tu étais à ça commis? Elle est là. La dame est là. Oh, ok. Oh, enfin, madame est là. Ça va? Vous allez bien? Ok, merci maman. Il y aura rapidement parce que non, je place au fan. On va t'expliquer tout. Le quoi sont commis? Ça va madame? Comment on est maman? Comment on a Edwige? Maman Edwige. Maman Edwige. Waouh, maman Edwige. Oh. Namuno mbangwa? On a mbangwa que pour prier. Ma limbi sabiso. Limbi sabiso penza yo départ. Limbi ça parce que ok prière te vous allez quand même na ignorance moko. Vous priez mais peut-être vous avez ignorance moko. L'ignorance ça n'est le moi. Au mégape ko ba relater moi quelque blog ce soit des fois ça peut aussi aider yo dans la vie de prière. So on ko sembela mukie. Na mukie non peut-être des résultats. Augmenter encore une fois la prière pour aux à la sous forte la prière pour ça le moment Nzambe. Ça la besoin vraiment bien makasi. Je crois les deux personnes vont faire une carte il y a peut-être de bango très bien. On a dit oya ata madame Mbalina. Travailler na ah OK. Ye avant moi né tozala né ya rapena ndako tinda nga bilo na lufu. OK. Pour na comprendre de tina ye na kuti bango. Il est quelqu'un vraiment. OK, merci beaucoup, merci. Merci Maman Nazareth. Vous pouvez expliquer? Vous n'avez pas mingi. Nani yo mogoloba. Vous pouvez nous expliquer? Mais maman est de Giron. Kofuka mate parce que Nicolo ça le pour ta passer, le bandu ka bango. Elibosu no sengo no bolimbis. Bolimbis na nini? Nina sengo bolimbis olimbisa ngai. Na ona sala ki na yeba kite. Elo neti na ki ngana sala. Na componente ezai na componente démonie côté ngati. Maman, le bon on ok dans la prière. Peut-être quand vous yoko, un soir des fois même ma colonne qui prière des fois qui était. Mais tu souhaites après un mot qui prière. Tobandea kovanda na yo na mobali na nga na mobali na yo malgré mobali na nga aza asala pa mobali no aza chef mobali na nga baza bakamarade soki tovandi mobali notinda mobali na nga esala nga pasi esala nga genre sepela te natindaki bongo esala nga pasi desalaki anokoma na makanisi ke nalinga mobali na yo kuma na makanisi ke nalinga mobali na yo makanisi ane memengaka bongo te naketi koluka na mama moboye Le bon homme nous t'aime comme matin, ça c'est comme ya. Mais dis, nous allons payer. Mwana mimi ngala ndoko papa mobo. Papa nanzoka ndaza kinganga. Nakepa papa wana. Si papa nesi papa na ke. Bali ngai. Okosi papa nganga wana. Okosi papa na nganga ke mobali na ngai. Azana mbongo akomi ko de coucher libanda na basi mususu. Di papa na ayakopesa nga kisi. Mobali no nani? Mobali na ngai. Ezalaki mobali na yo. Palanga. Mais nakende kokosaka na panganga na mokomba mobali na ngai. Kende kokosaka mobali na ngai ezalaki mobali na yo. Papa na azwi kisi apesi nga abina nga soko lambeli etiela na biloko. Le jour okenda alufu
nayeba nanga ke yo ke lufu me na ye na ndako mobali no natuni ye madame aza pe esinga te madame ake lufu esinga mama Nazareth eske okolambelanga bilomo mbangu te nalia mpo nazoyoka nzala mwasi na nga akendaki alambela yanga te nde nakoti na kuisi nalambeli mobali nao kolamba alambeli mobali isi onganga napesaki na banda kotambonoka na banda koluka mwani nakozwela mobali nao nde to nalambi biloko nazwi kisi wana natiaki na biloko mobali no ande kolia to natie mobali no abenga tolia na esite da naliaki esi mobali no nakei atikali alie biloko wana nsima kolia biloko wana envoûtement elati mobali nao mobima na mobali na yo tokomi na biso mpe kobima tokomi kobima soki tofai na mobali nao soki obengi ayambaka mpe na miso nanga esalanga mpasi nakie lisuka mpanga wana nesi papa na nganga na bi papa mobali nanga basi wana bazolandaka ye kaka bazoderangeaka ye pesanga kisi mwa boye mpo nabwakela bango maladi mpo bati kolanda mobali na nde akopesanga kisi nabwaki ko maladi ya mbaso Maman Edwige. Non, maman Edwige. Non. Est-ce que d'abord, on se comprend d'abord, il est en ce qu'on s'y met à quoi, toi, Koufi. On se porte là. Comment on te sent? Maman Edwige. Papa, parce que ce qui est bon, papa, ce qui est bon, non, pas de problème. Nous allons place aux femmes, nous allons solutionner. Non, maman Edwige. Là, maintenant, là, je crois que on a osé sur chrétien. Comment on a cette école que vous avez pour ça n'a rien à voir avec papa, on y a salinga papa. Ati mobile nanga la kisi. Après tout qu'elle est bloqué sous malade. Maman Edwige. Je crois que qu'on a Arthur Sali. Mais on a pas condamné yo. Papa na nini? Elo konzamba épargne na elo komoko zaka juste pour ça melaka. Abwa kelo mbasu zongeli. Papa boso na tambela nzambe okufa kota kokufa. Non maman Edwige. Non olingaki ba biloko lo babol. Parce que yo ba ni ba na bishop ni azana ngo. Papa o anga kuteleki ya papa. Non maman Edwige. Ah to yeko c'est juste il y a une réconciliation assez nga pardon. Tout la prière. Papa mobile nanga to bani na pasi. Oui. Tine nga koma wana ya grâce nanga ba prière nanga. Ye biskanga na bana mobile nanga. Puis les ska linga boto nanga mobile pe sukela ta linga bomanga. Abo kelinga na mbasu. Je crois d'autres membres na loba no préfère mbala zala parce que comme kede dia mabe on préfère to continuer na ngobote. Et mususa na ngo no préfère mbala no zala awa et puis aloba yango. Gloire à Dieu, bah ça comment déjà na nina Mercedes vient ça comment qui beaucoup de choses Mercedes venir rapidement beaucoup de ça na niveau zakina beaucoup de choses Mercedes venir rapidement à Kota parce que beaucoup la yene mutazali à la base à Makambo Nyoso je crois en non maman dit je n'ai pas trop agité tu commences à dire na Bible peine en tout cas maman dit on pengwa papa na papa Tonyo kamingane boto tola banza to mela mai. Mais Bible bini ne kabana bo mai. C'est la bongi a mobile nanga. Mais c'est ça va? Papa, vous allez bien? Ça va. OK, yaka papa nangai. Merci beaucoup. Mengo fanda. Talangai. Merci. Non maman Edwige boité. Maman, papa, donnez-moi maman pardon fanda. Fanda papa. Osa lokolo yebi eloko te. Ndoka mobile, kolena mobile nzambe. Mobile mbeto hôpital. Na yeba te ndoki o apesanga pembeni na ye. Merci beaucoup. Maman. Ngai merci papa. OK, merci. Na vraiment terme na mobile mbeto hôpital na ngo pensate, j'aime pas ça parce que m'appelle ça moi si valait ça toujours mobile. Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Lorsque tu n'as pas lorsque ça sageté, on peut pas détruire ndako na yo. Bible bâtit un homme sage, baba une femme sage. Je crois, mais dit que les émotions, et bolingo, tout ça, ça fait comme ça. Mais c'est devenu, ça va?
Ça va. Ça va? Oui, ça va. Je crois les bateaux 3 bafandi alors. Vous allez mener l'idée na bango? Aux familles, on a bien avant déjà famille. Ba famille na Oui, madame nangai. Collègue entre amis nangai. Non. Non, bienvenue ngana mina ote. Papa. Je ne suis pas ton ami. Papa. Naza ami na yo te bienvenue. Papa nangai. Papa nangai. Sois en place au fan. Mais comment vous avez non, soyez pas qui n'a pas mis na yo ngota do sengate. OK, merci beaucoup. Fan nangai. Fan nangai. Zana kimia. Zala kimia. Papa il a mon zala wana pour ça commence déjà ya nini. Bon, c'est ton ami madame là et puis yazanani. Aza madame na ye. Te ate mwasi na madame nende no ba mwasi na yo. C'est là. Basi. Okuti de basi a. Et quoi il a besoin quoi il. Oui, parce que ça pour boss na biso. Papa na dit qu'on a très on a kana makasi mais on se maîtriser. Pardon vraiment. Je vais net. OK. On bien ça. Aza madame na ye. Aza madame na ye. Oui. Yo na ye boy ben eloko moko te. Bon, nazala surpris. Donc ngana ye tukuma na ba. Donc na ebiti sona go benga onde nini. Donc je m'en allais là la muka boye. Donc tukuma osa bolingo. Ino bana ye. Olali ola muka boye d'emblée comme ça. Donc na yebate elo ni sala na linga ye. Yebate. Na yebate. Donc elo wana elekelanga makasi. Nazaka émotion na zomi na kibomutu. Mais elo ni sala ki ngana eto linga. Mais na yeba rappel lo ngo bien ti. Donc yo na beaucoup de vivre. Bon. Non ba. Oba nga pete na misu nga po loba. Mami. Non, on a autre question. Avant de pas mal de gens, on a mis en compte. Il y en a beaucoup de maternité comme vous avez déjà famille. En fait, non, le baka bon. Ah, bienvenue. Papa, mon frère. Papa nangai. Ah. Bienvenue. Ma belle non ngana sali. Ya non, ma belle. Non, bienvenue. Ma belle ngana sali. Non, ma belle ngana sali. C'est la nam. Eh Gabi. Après que ma mère a attaqué ma mère dans la kiss. Mamadouche. Papa. Est-ce que tant bozo télé ma bozo lo ba? Edouis. O to zo solution na honte. Parce que nenge zabo madame. Mokola bolingi elo ba directement. Madame oya fandi o ana zemi. Mais c'est misa yete. Mais c'est misa mobile na. Voilà. Dina baki vérité na fari siko ebima. Papa zemi za mobile na ngate. Zemi kolo zemi ye. Papa no nzima ngote iya za mobile na ye zemi na zemi. Azando kina mbele. Sina mabongo wapi mtadema mabongo papa. Ah? What c'est ça maboko? Papa non, papa. Papa, papa sont pas gardés, ceux qui gardent. Non. Tout va bien. Mamadouche. Nali ozo place fanda. Non, c'était papa. Papa fanda. Papa fanda out. Parce que créer la première fanda.
Maman Edwige. Papa. D'abord, on a ensemble. Nous respectons pasteur, il faut respecter peut-être l'identité de notre identité. Tout ce qui est passé à Awa. Nous avons condamné. Nous avons condamné au Mouké. Le bal est allé voyager, il faut y aller. Diable à Lukaka. À côté, on a un zèle à moi aussi. Tant que vous déjà savoué à l'obsimino, il y a pour ça qui est. Au sabbat, acte de salité. Condamné. Il sait que l'homme aura s'aimé. Il est mentionné aussi. Il y a un local. Il y a un local qui est en bas. Mais on est moko. N'ayez pas mobile. Pas bienvenue à monter à ma baie. Vous avez démontré que nous avons vu des prières à la montée. Donc, celle qui est en parce que vie a prié à moi, si nous avons ça. Attention, mais l'église à Lingate, voilà, merci beaucoup. Voilà. Mon résultat, pour les loyaux, moi, moi, show, azana zemi, oyo, zemi, tout ce zemi, zali ya yo. Ata moi, ça zolo, bandé, nata, qu'est-ce qui prouve que zemi, zemi, qu'est-ce qui prouve? Je peux même en gros, inde. Ok, pas de problème. N'engue bolo bamboy. Papa, bienvenue. J'ai compris que bienvenue pour un moment cassé. Papa, tu as fait l'erreur. On va te prendre au temps. L'erreur est morte. Moi, ça dans non. Qu'est-ce qui prouve? Si nous va commander papa Aden. Pour souhaiter les Kamboto la nangoti na suka. Si réellement c'est mes oyo, ils ont c'est bienvenu. Oui bango. C'est pas ça mais c'est bienvenu tout. Ils ont c'est Gabi, oui bango. C'est ma kambo moi na mosa lobby. Ils ont vrai. Ninga lobby, oui bango. Vous pouvez savoir confiance. Pour sa vérification, oui la bino zali. Si réellement makambo oyazemi pour m'envoyer lobby est réel pour lobby nyo soir parce que ça yango c'est vrai mais kambo zemi pour Hollande lango c'est que ça malola pambola biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.